tonton Jaco et puis de Madame Galassi. Chacun a le droit de faire sa vie. Mais il faut retenir qu'un homme célèbre ne doit pas présenter sa femme en public. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Nous avons vécu cela avec le mélodrame de Mike et de Peignel. Je crains que la prochaine épisode sera ce couple. À la lueur où je vois les avancées technologiques sur le plan réseaux sociaux que je constate, j'interpelle mon frère Jaco. Ressaisis-toi. Sors de ce monde-là. Tu as le droit de faire ton choix. Tu as le droit de divorcer. Mais l'allure que vous êtes en train de prendre, nous nous préparons à recevoir une nouvelle déception. Makambo e nzoka Roger Baralobaki bandeko. Nzoka Roger Baralobaki nzoka Roger Baralobaki bandeko suivre to la analyse de Madame Zambela boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambela boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et salut la famille, certainement vous allez très bien. Bandeko Babolingo. Ngana za bien quand tu messana couper sa conseil, couper sa toli. Na uté musala na yeta na koti ya olemba bino boyebi ko uti kayo. Na mokate na ngana nzala. Na tie moi elo on a damé. Pendant que j'ai mangé pendant sa nuit na bina ta to ma malade de téléphone. Na mon une notification mon YouTube et na bi OK, na la na live comme la mon ici, j'ai qui intéressant si j'ai il y a actualité voilà. Who's at the door? Please, can you close the door? Si j'ai actualité, ni dossier Esther Jaco. Bandeko, pendant que j'ai mangé, natie live wana. Ah, naoki pasi. Naoki vraiment pasi makasi. Naoki pasi. Balobeli sur mambo belé. Balobeli mambo belé. Et en fait, c'est des détails. Il y a bolingo ya Jaco na Esther, kokabwana na bango, tout ça. Et puis live maman Esther asalaki na ki pasi na regretter. On a le bayi na roya na pesa tuli na bato balandaka ngai. En fait maman le baiser belé mais on sait effort na meka ko lo ba est essentiel. Et lo liboso na koloba, et lo liboso na koloba avant na loba mambo o bandeko. Ba lobela ina vidéo wana. Et lo ya liboso na koloba parce que na sala live moko et pardon vidéo moko et na loba la série loko na loba liboso et puis après bon peut-être na loba bama mosusu bandeko vie evandi na relation OK relation ba kriaka ba soignaka pe ba batelaka place bato bandi matata ezanga raté ata so boko tutana ata so boko bebana boko bebana c'est trop dire boko kamatana ezalaka mais faut toujours koyeba ko ebongisa parce que lobi ezalaka ya nzambe oyebi lobi te et na loba na mama Esther na tonton Jaco azar ezala te na mokili ya bato bolingana ki esimbi te mais bokoma binemi te et mpona ko éviter biloko wana ke lelo bokoma binemi et il faut éviter les réseaux sociaux. Bon, je parle plus dans ma main Esther parce que tonton Jaco, n'a pas le moment dans la salle live, t'es dans peut-être au salle live. Et maman Esther, aux amoto, aux anaba raison là yo et bah les pourquoi il y a bah là vous aurez repéré ça. Mais si je peux vous conseiller maman, tika eloko au sala parce que Jaco a une famille. Jaco a des amis et Jaco a des proches. Jaco a zana bato balingaka epe.
oyo tango ozwa koloba mabe ya Jaco bakosepela pe te bakolinga ta mosusu mpe bareplike ekozala malamu te bandeko na bandeko koloba vie evani na relation ana olobaka na Jaco na Esther te na oloba na mutu nyonso surtout bato oyo tozo kopousse bango na baréaction to mpe mama Esther na koloba je crois lobi na yebisa bino mambo bacommentaire awa ya oyo bato babandeki kokoma bikomela na baréponse ya mama Esther ke boevite sino te boregrete na oya koloba bilo mosusu ezala malamu te s'il vous plaît botika biloko bozosala eza malamu te vi ya molai lobi ezalaka ya nzambe moto kozala na mbongo moto kozala na nyonso me lobi okose retrouve na situation moko to devant likambo moko ata mosusu mbongo na yo ekokoka kobikisa yo te me barelation oyo oza nango nde ta mosusu baoya kolobela to baoya kobundela yo alors faut toevitaka kosalanaka mabe toevita koselezanaka koloba mabe kovexe mutu ayoki mpasi na motema parce que l'homme pardonne difficilement l'homme oublie difficilement akosala sembla ayoki te to aréagir te akipe te me tikali na motema oyebi te obota nini lobi ndeko mutu oyo ta mosusu mwa incompréhension lelo o peut-être azalaki ami na yo to mwa chéri na yo to nayebi te copain copine akose retrouve esika moko lobi ta mosusu oza na besoin ya place wana oza na besoin musala oza na besoin ya circuit ya copie eloko moko songolo pakala oyo ye kaka nde moto akomema place wana mais sikoso oyo obebisi na ye oza siri ndeko wana kosunga yo bato ebele lelo base retrouve na basituation ya pasi parce que moto akosungi aza te non pas po moto akosungi aza te kaka parce que evandeli mabe yo solaka mabe obike yo solaka mabe yebaki na kosola no mabe wana ekangelaka baporte un jour vie evani na relation bomoni David na Bible akoma roi ebanda ndenge nini po akota na ndako ya Saül eza likambo ya relation ya connaissance Bible ezoloba mutu moko ayebaki mutu oyo azalaki camarade ya tata na David nayebi te so bacomprendre de manche longue mutu moko oyo ayebaki mutu moko oyo azalaki camarade ya tata na David ayebaki papa ya pardon Isaïe mwana ya Isaïe voilà c'est comme ça nde bakenda koluka David aya na ndaka Saïl bienvenue makelele aya na ndaka Saïl talaka mutu auti zamba abolo abibwele na ye attention Bible obike David azara bogar mais bogar ovanda na zamba bola bibwele oza forme nini aya tango aye bienvenue dimye musique wana non it's still loud tango aya koti Saül akoma muliboma mtu yo sa suma la mote David azwi guitare na ye abandi bandeke bakoyembela yo banzete pe kokumisa yo nkembo nzambe bandi okita bandeko miluma mabe bandi kokima miluma mabe bandi kotika nzoto Saül c'est comme ça tikala na ndako wana komi camarade ya mwana Saül ezaki une façon pour nzamba préparer na bokonzi siko yo bebisaka na bato nyonso yo bebisaka partout nana ngo pistonné yo nana ngo ako lobela yo nani akolingaza na relation na yo partout leka kosumbaka yo tongaka bato yo lobaka mabe ya bato yo kande basalaka mabe yo kam tozala na raison bandeko toyebaka kovanda na bato toyebaka kovanda na bato wana nalobeli kaka si relation en général et nazongi sikoyo na dossier mama Esther na tonton Jaco mama Esther tonton Jaco bokabwani lelo mais sali bino binemi te toyebi lobi te lobi ezalaka ya nzambe baex ebele basova baex oyo moko mosusu na seka voici l'homme alobi papa zwana lolendo tya mopanzi yo ndenge oza wana
Fachi azalaki ex mwasi na yo o galérer penza na ndako musala ezate mbongo yo tinda madame batate bele ba congolais alolendo ba fingi bon eza na peut-être elobeli mais ebele babika ebele ba sauva ebele ba sauva ebele babika akota na ba détail mingi misusu te eza na importance te elo musuna olobezali je crois na vidéo na osa mi balé na obandela wana na elo na chité na ona minute oyo parce que ba mamna yoki na live wana et déranger ngai et il faut na lobelango faut en parler elo ya suka na loba na vidéo pour na chité na loba boye relation nyonso te e abutisaka e komami te eza na opel lisumu te ke soko lingani na mwasi to na mobali e ke na bobalani te esimbi te bokabwani nde ekomi lisumu na miso ya Nzambe to pe mokili fo ekufa likolo na yango ba relation nyonso te etenaka ba relation nyonso te fo aboutir so bolingani eza po boyeba na botala na bizaleli boyeba soki esenga bovanda to te soki esimbi te nana wazanga mabe na mokili oyo eske soki na mobali to na mwasi bozalaki na esimbi te nde fo ya koyebisa mokili mobimba ndenge nini nazali bizaleli mabe ezalaka te mutu nyonso na mokili aza na ba faiblesse na ye mutu nyonso na mokili aza na ba point fort na ye pourquoi il faut koya na réseaux sociaux koya koétaler mabe ya moto kaka parce que bolinganaki esimbi te non moi je suis pas d'accord avec ça là je parle à tout le monde et particulièrement à maman Esther à suivre bandeko na continuer bisika na suka kina bandeko loba relation nyonso te il faut y aboutir na libala tant olingana ezala po toyeba na bizaleli et le fait que bolingani te elinge loba te ke parce que aza mabe mingi to parce que ye kuna aza mabe mingi to parce que so boza compatible te bokotambola te bokotambola te eza na elo mususu ya linganga na lingara te ngana lingara ya likara te boza compatible te donc bokotambola te il faut azo moi si oza d'accord na elo kwana de l'autre côté vice versa eza ndengo na mokili et salema bongo et en tout cas na live wana kane na ebisa bino na yiba blo mo esalinga pasi babandi liboso le bela vie Esther ya passé à Esther et Esther kindumba banyo bo mwana mikinke abandi oso na Genève en soki 11 ans mambo bele atkela bongo la motema ta aza pasteur te aza boete nini te bakoti na Jaco balobi Esther etula nzombo abetiso kombele mbula sa mobali est-ce que bino bana boyeba Esther boyoka ya ta na chéri bomona ya ta na bakoti na Jaco auti na séparation déjà ndenge azalaki na ndako na ye balobi mambo balobi après bako play live ya mama Esther ya soki ya lobi soki ya avant-hier ne mama Esther azoloba ke pona kimia na ye en tout cas ako shaolinga te soki nini soka lobi aloba ekozala scandale et ya monaki bablo ouais pourquoi tout ça est-ce que siko bato nyonso bakabwana na mibali na babasi faut ba koloba na réseaux sociaux ngana otuna mutuna bino boyebi mokili ne interprétera mamuna ona ndenge na yango eloko ya monaki wana eloko yango nini eloko yango balobi ke nzambe na bomoye ya nkolo na ngai bande obolimbisa ngai mais naza obligé na loba ezanga te maître asali live na ye bato bayulandi bayoki ba conclure ba juger par rapport à mambo ya lobaki Jacob mobali mabe ayaki po ya ko troubler quiétude na ye par rapport ba dire na ye nde bato sko ba interpréter ndengwana eloko ya monaki akondima ta ko lingate parce que biso toyebi kaka non tonton Jacob mtoboye mama sera le bité tete yene mtoboye Jacob je crois na ba commentaire il y a vidéo monga na sala ki hier mama sera komaki ke no ye mtoboye Jacob yango na cheli bino likolo abiye mutu aboyaki Jacob OK d'accord ton dimi eza nango fin du monde te eza mambo ezala nango ezala yo mtoboyaki mama Esther eza makambo OK problème te mais ba réaction na onire yo nde baboyi parce que ya lo beloko te ya zo lo bate ya monaki wana bandeko bato a réseaux sociaux ba conclure balobi ke eloko Esther a monaki eza ke
eza eloko ase ya makolo ya Jaco bandeko bolimbisa. C'est ce qui se dit hein. Donc modèle amoneli yango wana en tout cas ya kovanda libala wana te parce que ya lobaki yango ya linga magoda mingi et mobala motindo wana ba kovanda na ete mama c'est au monde ba biloko ngana ebite so eza yango donc oyo eza parce que yo okomi ko ya ko sala ba live eloko asa makolo esuki wana te balobi ndenge eza wana tonton Jaco soki kaka boxe bandi 12 rondes et sert à poids lourd et poids professionnel de faut 12 rondes 12 rondes ça combien de heures la famille combien de minutes bato bolanda sport do Anthony Joshua na bakole na kata terrain balobi tonton Jaco muto ronde moko soka arbitre beti clang 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 eza 2 minutes nanda ronde moko za combien 2 minutes nanda muto 3 soka ronde moko esili arbitre benganga nde bayina kopema mukio na ofandi bombela mwa mai ocha mwa mai na mutu Jaco so asia mivandi se sila hôtel masusu te bandeko pour ça la remontade impossible a tester a bendi a matia kiti a vandeli a lie a manioli likemba sali nyonso sko babilo aboye koloba ngo eza mambo esengo koloba ngo eza mambo malamu est-ce que soko honoré moi je ne crois pas hein? Mais mende biloko oyo mama sœur ba live ne ko molobisa bato et dignité et respect tonton Jaco nazoteka café hein so mama ngo eza ya mama solo bato bazolo banazoteka café papa eza cher te naoteka café ezozongisa bopikiliki bwa bukundu ezozongisa libido ezozongisa moto en forme ezozongisa moto na âge ya 18 ans en tout cas papa ozolanda ngai yo supportaka chaleur nzongo ma famille te so ebeti oka pa omivandisi na se remontade ozosala susu te wana en tout cas au sa marathon balobi ba femme congolaise lokola ba mama Esther balingaka bobani marathon bobani mwa mbangu banda 20 mètres soki wapi moi 45 minutes non stop jambes en l'air ça va femme congolaise alingaka bongo se retrouver sepela yo kaminzoto hein matetelemba wana ba trajet ba 2 minutes en tout cas yango te et ba ridiculiser tonton Jaco na moni kutu balobi mamu to ko meka ko koma tonton Jaco na commentaire ba ko bloquer faut comme Jaco parce qu'elles ont mérité aucun respect la famille je vous ai dit hein bobomba bolingo na bino na bandako hein Roger Bak avait raison hein les moindres de tous tant ya ko loba tata bato bofinga rae mais na suka nango ba pesa ke ka raison les moindres de tous nzoka nde baka apesaka conseil alobaka na ye ntango bolingo Jaco ezalaki na réseau social na Estera ekeye ezongi bolingo ekeye ezongi bandeko le moindre de tous akenda na émission moko akendeli makambo misusu lokola bajournaliste akongo bazala basongisongi bayebisi me bolingo Jaco na Esther ozomona ngo ndeni parce que mikolo tozomela mai te tozopema te bozala na tiela bino réponse à Jaco hein bozela l'union de tonton Jaco. Comment voyez-vous l'union de tonton Jaco et puis de madame Galassi? Chacun a le droit de faire sa vie, mais il faut retenir qu'un homme célèbre ne doit pas présenter sa famille. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Nous avons vécu cela avec le mélodrame de Mike et de Peigné. Je crains que la prochaine épisode sera ce couple. À la lueur où je vois les avancées technologiques sur le plan réseaux sociaux que je constate, j'interpelle mon frère Jaco. Ressaisis-toi. Sors de ce monde-là. Tu as le droit de faire ton choix. Tu as le droit de divorcer. Mais l'allure que vous êtes en train de prendre, nous nous préparons à recevoir une nouvelle déception. Les clairvoyants, assez à mon avis, musika et lelo oyo, maman yango ibani ko salema. En tout cas, maman sœur olimbisa ngai, so na zolo bango, ezape pona bolamu na yo. Mais so moni que conseil nange eza malamu te, ou encore vous êtes d'accord te, y a pas de souci maman continuer. Continuer ba live oyo zo sala. Mais matière déjà oyo bani ko pesa bato. Ba live bani ko pelana façon bat bazo interpréter makambo oyo zo loba. Ezo kende mabe. Quand on a une vidéo à liboso, Jaco a na famille, Jaco a na bandeko, Jaco a na bana.
Jaco a ça na ba proche, Jaco a ça na ba ami, Jaco a ça na ba to balingaka ye. C'est vrai a rolobate surtout que aza mobali. Mais batu na yepe ba osepelate ba rolingate ba humiliera mutu na bango ndeko na bango et bien aimé na bango na motindo oyo et ba ko iluka ba yepe ko sala ba réplique to pe ba live et oza kitoko te oza malamu te mama e bolingo nyonso te abutisaka soki Jaco a mabe to so azaye mabe OK to yoki to ndimi mais tourner page mama Esther sala vie na yo sala mamu na yo ozalaka déjà na ba matière na yo yaka ya ko sala ba live na yo lobela ba mamu na oyo lobelaka tika ko mentionner Jaco tika ko lobela mamu Jaco parce que ba nyonso ba ebika que non oyo zo sala na ozo ane ko répondre et pas par rapport ya relation na bino ndenge simbité et du coup ezo sala malamu te ezo sala bien te et ba biloko boye banana ko lobama ba to bana ko interpréter ba mamu bazo interpréter pauvre Jaco batu nyonso ya tonton Jaco ta papa mo respecté tata mo to bana yoka siko commentaire hey Jaco sera chef on dirait ministre tant Mobutu mais botala lelo au fait le pauvre humilié est-ce qu'a mérité ango nyonso kaka ngambo memaki po alingaki yo yana olobana bande ko epona chité oyebi so olingi mwasi to mobali olingi mwasi olingi mobali parmi ba signe oyo e olakisa yo ke mwasi wana aozala mwasi malamu to mobala malamu to bolingo na bino ekozala peut-être na avenir bo observaka entourage ce que les gens sont en train de dire très important. Imaginez une relation amoureuse mais bebiseli muto réputation éternelle image à muto batwana on respecter la boye. L'union de tonton Jaco et puis de madame Galassi. Chacun a le droit de faire sa vie. Mais il faut retenir qu'un homme célèbre ne doit pas présenter sa femme en public. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Nous avons vécu cela avec le mélodrame de Mike et de Peignel. Je crains que la prochaine épisode sera ce couple. À la l'heure où je vois les avancées technologiques sur les plans réseaux sociaux que je constate, j'interpelle mon frère Jaco. Ressaisis-toi. Sors de ce monde-là. Tu as le droit de faire ton choix. Tu as le droit de divorcer. Mais l'allure que vous êtes en train de prendre, nous nous préparons à recevoir une nouvelle déception. Makambo ndoka Roger Baraloba ki bandeko. Ndoka Roger Baraloba ki ndoka Roger Baraloba ki bandeko suivre to l'analyse. Madame Zambena boya olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pokwa. Zambena boya olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pokwa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.